Ce journal vous est offert par ONG, Service Réussite Internationale. Biso makasi ya koyeba ke bozali ebele na bandaku bino ba opesa attention fidélité pe bovana bino King Mag bozana mususu te soki King Mag te le roi des magazines édition le longa ki amita Fatuma nazane songol susu makasi ya kokuta na bino na bandaku na Congo Kinshasa na Congo Brazzaville pe kuna na Europe ne kaka boyebi que dimanche lelo to sala bino édition na mode rétrospective ya mokona lelo Botika to fungola yango esengeli ba que lundi eleki président de la République Joseph Kabila Kabange a inauguré ki bâtiment intelligent oyo ba ministre pe ba service mususu ya gouvernement ekobanda ko sala bolandelema. Inauguration ya nouveau bâtiment oyo bazali kobenga bâtiment intelligent et salamaki lelo lundi 10 décembre 2017 awa na commune ya Lingwala. Kasi avant cérémonie et inauguration oyo weba ke otomona ki présence ya président Assemblée nationale Obemina Kunzala Nzoko, président Sénat Kengo Wadondo, premier ministre Bruno Tshibala na ba membre ya gouvernement na ye pe ba autorité mususu ya ndenge na ndenge. 11h juste. Président de la République démocratique du Congo Joseph Kabila Kabange le Raïs asalaki entrée na ye ayambamaki na gouverneur ya ville province ya Kinshasa André Kimbuta pe na bourgmestre ya commune ya Lingwala. Nde cérémonie ebandaki kitoko mot de bienvenue etangamaki epai ya gouverneur ya ville province ya Kinshasa André Kimbuta oyo asaliwaki président de la République na ndenge azali kokokisa ba promesse na ye pe apesaki lisusu merci na République populaire chinoise na système na bango ya ganya-ganya. Nde vice-présidente Yang Sung International Group Construction yepe azwaki maloba pona ko remercier collaboration ya RDC pe Chine. Monsieur l'ambassadeur chinois oyo azali affecté awa na République démocratique du Congo yepe abetaki lisusu sete na oyo etali coopération na ba relation oyo RDC ezali na yango na Chine esengeli e continuer po biloka boye koka kosalemaka. Nde président de la République Joseph Kabila Kabange akitaki pona kokata ribbon symbolique azalaki accompagné na président ya Assemblée nationale pe na Sénat na ba membre mususu ya gouvernement. Na titre symbolique avant président de la République akata ribbon ba membre ya Yang Sung International Group Construction ba remetaki na Joseph Kabila Kabange les clés o ezali kolakisa ke bâtiment intelligent oyo ekomi penza ya ba congolais esengeli na bango sikoyo ba banda musala. Nde président de la République akataki ribbon bakotaki na kati visite ya ba bureau esalamaki kitoko donc epesaki bien makasi. Souci ya chef de l'État ezali ke révolution de la modernité awa na RDC ezala vraiment effectif. Pe lisusu ba membre ya gouvernement bakoka ko travailler na ba condition moko ya kitoko boyeba ke bâtiment intelligent oyo ezali na 3 niveaux na ndenge ya likolo sans compter kutu na se. Etikali kaka na biso moko ba congolais to batela yango po oyo ezali kosala fierté ya République démocratique du Congo. Pesa passage. Usine HPK kuna na territoire ya Masimanimba na province ya Kwilu ebanda kosala mafuta ya mbila e fonctionnaka lisusu te tolekiseki bino lisusu na direction Gambela na commune ya Ngiringiri ndenge ezali ya kobeba ezali belema oyo botalaki mokolo ya mardi. Nzokande awa na territoire ya Masimanimba na actuelle province ya Kwilu précisément na quartier Mondapart ezalaka na société moko ya munene na kombo ya HPK. Société oyo ezalaka ko fournir na République démocratique du Congo mobimba mafuta mbila ya qualité supérieure na ba savon ya kitoko. Malgré que société yango ezalaka ya Roi Baudouin kasi après indépendance quelques années kaka etikalaka ya ba Congolais
oyo kutu bayebaka na bango kobatela yango te, société HPK ekufa. Kasi lelo botala ndenge koma esundolama na yango ebota matiti garage ba bureau botala ndenge ekoma ba machine nyonso egata botala neti oyo ezalaka koyungula bandika pona kolegisa kaka mafuta bandika etikala ya moko mais kokamwa société ekufa nango déjà mais Sentinelle azali ko continuer kosala musala na ye boyoka ye Zoi biso ba travailler tozalaka 5 personnes atikala nga moko sikonga na supporta nanga ipona zoi ba bien que plus tard usine tantôt gozo musala bachenga pe na place bakonzi ya République démocratique du Congo quartier monde à part na Masimanimba ezalaka plus fréquenté pour la société oyo mais bino moko bakonzi ya mboka soki bozwaka initiative ya ko réhabiliter toko tonga société moko ya boye en tout cas elingaki sunga économie ya mboko makasi pe population balingaki basunga makana ba produit ya awa mais na mystique fourmi pe to ya chômage elingaki ezala diminuer elingaki ezala kaka na intérêt ya mboka mais oya boy perte pamba bopesa passage direction Gambela oyo bozali komona plus de 10 mois yango yo ebeba mais batu nyonso babosana yango bakipaka yango te kobana na avenue Ngiringiri ti na avenue Kimbongo na commune ya Ngiringiri nzela oyo ekoma impraticable na ndenge ya mabe bino moko botala ba mabulu ya minene ba maye pai ba potopoto depo ya fulukuto munene oyo ekota tina direction somo même koleka ya population ekomi kaka mipandi na style ya file indien po soko meki osutuka déjà na kati ya potopoto bilambe bebi et pourtant direction Gambela oyo ezalaka munene pe eservaka de route secondaire pona ba véhicule misusu mais kokamwa circulation awa elata mbutu mabe mituke bosana direction oyo bakonza ville province ya Kinshasa direction Gambela oyo pona bana ya Ngiringiri ezali très important yango basengi na bino botalela bango yango boluka moyen ya ko réhabiliter yango pona bango po esala bien parce que ndenge bakomi kolegela awa ezali mbutu mokolo ya mercredi tolekisaki bino musala kitoko oyo agence de voyage ONG SRI ezali kosala pona ko faciliter ba voyage na bino pena quelques témoins oyo balobaki na ndenge bango ba voyager grâce ya ONG SRI tolanda Simon Ikambaye, le tout-puissant. SRI, le Pink King. SRI, papa, maman. Déjà, vous voyez que meilleur héritage, bokoki kotika la bana na bino, ezali ba étude ya qualité, oyo kosunga bango lobi na vie ba koma batu ya malonga. Pona yango. ONG Service Réussite International, ya président Ikamba Simon et qui décèle bino ba prix pour na kotanga na étranger. Na ba fin de l'année oyo avec $500 ya pamba ba kosalela yo ba démarche nyonso pour na kotanga na Tunisie. Et silite o pona yo mutolingi kokende Canada, États-Unis d'Amérique, État Schengen mobimba. Komi tungisa yo lisusu te po grâce ya le président des présidents mosungia ba congolais monsieur Simon Ikamba na $1000 ya pamba ba démarche na yo nyonso ezali kosala mabe au voyager na facilité bana ya Congo ONG Service Réussite International ezali nango ambassade te kasi ezali mosungi pona ba voyage na bino po makambo konyokwa manase ya bamoyi kokotaka ba jeune prière pona koluka voyage ezala lisusu te yoka awa na ONG Service Réussite International atolingi okende Chine, Dubaï, Chypre, Russie, Brésil, Inde, Cuba, Maroc, Tunisie ezala Afrique du Sud to bamboka misusu
ata voyage touristique, voyage ya baétude, voyage ya soins médicaux, o conférence de commerce, ba démarche ezali kosalema na facilité kobeta madata na mikolo muke ozwi visa na yo o voyage kitoko nyonso grâce ya crédibilité pe sérieux na confiance ya ONG service réussite international ezali na yango. Bino moko botala bandeko yo ndenge bazwa ba visa na bango awa na ONG service réussite international ndenge ye moko le président international Simon Ikamba accompagné ki bango na aéroport ya Njili soki pe bakomi na ba destination na bango bayamba makakitoko pe orienté grâce ya ONG service réussite international. Botala na mesa le président Ikamba mikoloyo ba visa plein na craqué kala mingi te azotendika ba congolais misusu na étranger bana ya Congo bokeba en tout cas bokeba na ba chance ya mike oyo bazali ko escroquer bino bambongo ebele po bango moko na ONG service réussite international babimaka nde bakomissionnaire. ONG service réussite international lelo ezali na 4 adresse mokoka bisika ya kobunga te ya liboso pona bana jango nyonso boya kokutana na numéro 25 ya boulevard Lumumba quartier sans fil na commune ya Masina référence immeuble Tyrannus na arrêt Apocalypse ya mibale na numéro 24 ya avenue Colonel Ebeya na commune ya Gombe référence quartier général ya armée d'Isali ya misatu bokokuta yango na numéro 83 avenue Pascal Taboulay ex Tombalbay na quartier Golf na commune ya Gombe référence na studio Ndiaye na kati ya RTNC2 en face ya Inerbe na Wileri pe ya suka bokozwa yango na avenue Mpozo référence imprimerie de la cité bana ya Congo bomiko sate meilleure adresse pour la facilitation ya ba voyage na bino ezali ONG service réussite international pour na SRI nyonso na facilité. Je remercie l'ONG SRI de m'avoir accordé les visas, mon visa et mon billet. Je remercie l'agence SRI de m'avoir fourni ce visa et maintenant je me sens plus à l'aise et bon, voilà, j'ai mon billet, bientôt je me rends en Tunisie. Napesi merci na ONG SRI pour dans 2 semaines j'ai déjà visa na ngai. Ngayo Olivier Belesi mwana Ngalima mwana Delvo nayokaka na ngai bato balakisaka ba visa natala yango la publicité mais nga moko na revivre yango na RTNCD na SRI boya revivre ngai yo na KI. Merci président na bato bazana batembe bamona na suna kinte donc so mona na kinte on na sake président Simon asolo musala na supposé na tembe bes castel bondo na Facebook on mona ba photo na circuit. Merci pour notre président. OK, billet d'avion ya ngoyo donc lelo Istanbul. Voilà, c'était Makais pas même une année na c'était Makais na mieux comment pour la visa mais on GSI présent Martin donc là où me laisse manzeti azabina mozalisi na umili kutute pas même un mois qui tombe Makais tiknanga donc tu te sens baba visa na ya ngwana boya buki botanga kuza bien Makais. OK, c'est fini, merci. Point de presse ya bandeko ya ideko esamaki moko na jeudi pe lisusu accident de circulation ya mutuka makala esamaki kuna na quartier de na commune ya Masina yango ezali belema oto salaki mino mokolo ya jeudi. Mikoleleki Union pour le développement du Congo, parti cher ya Feu Banza Mukalai, membre ya majorité présidentielle, basalaki congrès na bango na Lubumbashi et pa wapi. Bavotaki comité sika okokumbe la partie UDECO avec idéologie na honorable Kabongongoi Edmond à Pointe. Mais lokola batomité mama B bazali kolinga ko doubler pe ko boma partie UDECO o ezali ko soutenir Joseph Kabila chef de l'état yango Jean-Max Mayaka
vice-président ya IDECO asalaki point de presse mokolo ya lobi epai alobaki boye na ba dissident. IDECO eza wengeta, IDECO ezali renaissance to imanate. IDECO ezali parti politique munene na kati ya mboka na biso. Lelo président Sika en la personne ya honorable Kabongo Ngoy alaki investi comité na mobimba nangai moko votre humble serviteur to sengi même na batu mususu o kutu bazaki induit en erreur bazonga to tche bango na kati ya comité directeur ya parti l'autre parti ou bien les personnes qui prétendent être dans une certaine légalité n'ont pas amené les documents qu'il fallait. À ce jour, il y a un seul IDECO et c'est l'IDECO de l'honorable Kabongoy Edmond. Prédécesseur et à honorable Kabongoy Abanda qui contribué à partir pendant existence, pendant que le fait Banza Moukale a en vie. Ce qui veut dire que il est un homme d'État au hasard au-dessus de la mêlée. Quand je parle d'au-dessus de la mêlée, Naruto Oloba tout à l'heure que Sengaki à l'unanimité au retard na ba image nengezawana azoma na parti. Obo sanalité qui a démissionné mais démission na ezalaki pour honneur mais il a été avec le parti jusqu'à ce que accompagné qui ti congrès Salem. Heureusement que Moutakufa quitté na accident de circulation au Salema Kiawa na boulevard Lumumba na commune Masina pembeni ya rivière Ntsanga mokolo ya lobi, même si batu ebele bazalaki blessé grave parce que camion ya makala oyo e baluka Kiawa e utaki plateau mais tellement surcharge ezalaki makasi ye moko chauffeur pe amoni que nzela ezalaki polele ale ami pesa na excès de vitesse. Conséquence nango yango yo abalukia wa bino moko botala ezalaki ne mbutu. Le chauffeur transhumant na yo eza bien que bana biti de comme awa kara bongo to comme bana pasika tikawa kamna venga seni ko kwa kabisa bali kolo ma bana seni nge tiki na se to comme bisa baninga mako na ninga ba choki ba chauffeur bino moko boyebi que l'État congolais a pekisana nous surcharge. Pe lisusu excès de vitesse boyebi que esuki sarabino kaka na ba accident. Mais pour nini bozali kozwa kaka maele te ba situation ya boye esengele te ya bino. Mabeya bo pesa passage. Komisika nzambe lenga batye biso banda desert to komi boye. Mokolo ya vendredi tolakisaki bino ndenge nini babongaki mwana moko ya kokufa kuna na fulu na quartier Lubudi na commune ya Selembau pe lisusu chinois wa bomaki congolais likolo ya ko réclamer mbongo na ya salaire na quelqu'un kinois ndenge nini bazanga ko réagir te pour na problème ya chinois oyo tolanda. Bato mokili bazanga mawa bato mokili motema mabele ki kaka nenga boyebi ke fulu eboyaka na ngwelo kote tour oyo eyambi nde bebe oyo akoki kozana baaja ba 10 mois akufa deja babwakeli ye fulu population bayaki ebele kotala sololeki bana miki ya age na ye bakangi bazolo moye ezali te kasi population bamituni bakestion ebele po bebe ya boye ezali nango avortement te soit baparent na ye balembaki abeli mingi akufeli bango baye kobwaka ou bien esika ya kokunda ye ezalaki te baza ya croix rouge bayaki wana botala ndenge nini batomboli mwana balingi ye na badra mpe bakei na ye population bazalaki sur place balobi papa nga yene musala me nazonga na babwaki mwana naboye namope na mwana ko yango yapeka conseil bande wa basi soko bona kobokola tika yo liga mayo kibala oboyi mola Selembao tala so atuka papa nga leva likambo mwa asali boyo nzamba piniri ye ata kudu passe za ndenge nini kongo passe ezali crise ezali nga za mwana na 10 ans ba souffrir ba tonti pozili ba olia te ye aza mwana abora mwana boyo tonzamba piniri ye mwana wana zonga na libumu esika nyos yaro akobala esika yaro akola libala mwana na azonga na libumu na mobala chema ti zembe na irresponsable te po mota obora mwana awo pona nini ndale apinir ye edeke mwesina za mwana akomene profina
mois na mema 9 mois na bota yi alors yebeta na numéro mazemi 9 mois il faut beaucoup de charge na ye alors le roi sali bo nzamba punir yi aza kimi avina tuka mona mwa suti ba parents boyebi pasi ya kobota na komema zemi kasi kosundola mwana ata kufi na esika boye ezali mabe makasi ata nzambe na likolo akosepela na yango te makambo boye kitoko te bobongwana na tongo ya lelo vendredi 15 décembre oyo na ville mouvement ezalaki kaka boye mbutu mabe ba magasin nyonso fermé kote mususu ba pandi ba vitre ba magasin ya batu kote misusu batu mimituka ya ba chinois kote misusu kutu ba magasin misusu ba piller problème nini oh chinois moko boye abomi congolais na tongo na kati ya magasin abomi pona nini oh congolais ayaki kosenga salaire na ye kokamwa esalaki kitoko te panique na ndenge ya mukie te ndenge chinois bien que patron achubi agent na embeli abomi ye kaka po ayaki ko réclamer salaire selon ba information ba congolais au lieu ba mema chinois na justice ba mi pesa na ko beta ye makasi na ko piller ba magasin mbutu ya lisekite ba congolais bazali komituna pona nini makambu ya boye esalemaka mingi kaka na ba congolais ya République démocratique du Congo. Est-ce que na kati ya Chine penza congolais penza koki kozwa courage ya koboma chinois pe azala l'aise yango bakonzi ya mboka na dossier oyo ba congolais bazali kozela kaka bamona puissance pe force ya justice congolaise esala musala na yango musala yango pe emonana na misu ya batu congolais na territoire na ye esengeli azala respecté pe valorisé ezali normal te libanda ya république aza na danger na kati lisusu congolais azala sans valeur envers ba expatrié kitoko te mais bino pe ba congolais esprit ya justice populaire ezali mabe On regrette fort. Un peuple congolais comme une Nyama. Chinois à Boma, Indien à Boma, Doma Watro, Dolembi. Chine, Asie est une nation mounene. Bandeko la biso la plupart des phénomènes minene salamaka na mondawa. Kaka biso neto kufaka. Congolais comme le roi Soso Moro Boeso comme la fin de l'année. Il faut pas donc na biso ke liwa na liwa ya robeta mundu kiteme ya ko poignarder mbelo chubi mutumbe na libumu parce qu'a déclaré salaire. To futa maintenant on a passé to travailler banda tongo 20h. To comme le roi machine. Chinois bomi machine ya misi congolais roi machine a travailler pour na ye. Bazo gagner mbongo pa na biso mais pas futa mutu salaire comme problème. Le chinois bomi congolais a chubi congolais mbeli na kata magasin. Je regrette beaucoup ba police pe sous bazo conseiller biso to zonga sima. Pendant que to kufa réaction ezate congolais kufaki na haine kuna réaction mo resala mete lelo lisu chinois abomi congolais. Regretter makasi na hôtel kati ya mboka na biso to komi ko folokola ba soso na haine babo mabiso na braza babo mabiso lelo na kati ya Congo babo mabiso pe pa ba chinois lisusu au deuxième fois ba chinois ba saka na biso babo mabiso la police a protégé ngenge ne bomo bango baba ndosi saka biso lokola ba soso eselinga pasi. Est-ce que congolais ko se loko na Chine? Est-ce que congolais bene ko se loko na Chine? Bazo batswa nambeli ba tie congolais na mboka na ye. Poni tokoza na droite, biso toza na droite na mboka na biso. Toza na droite, mbeli pendela nzoto congolais akufi. Ese lote. Ese lokote, ese lote senga pasi. Donc il passe. Poni tokomona pasi na mboka na biso moko. Pona nini? Sukisa mokolo ya samedi tolakisaki bino ndenge nini na komina Kinshasa eta basinga mingi ezali mabe makasi bolandelema. Na komini ya Kinshasa banda ba ane ebele ba câble ya courant ya SNEL eleka nango kaka na mabele misusu na se ya mabele
mais soki pe botali etai ya basinga yango ezika etikala polele risque ya liseki te mpo na population nyonso ya commune oyo et surtout bana mikie oyo basakanaka sans contrôle. Soki mpe mvula ebeti mai etondi ekomaka lisusu dangereux ya kosakana te. Okomona yo moko telemi ozali komona ndenge courant ezali kobimisa milinga na somo kotia lokolo na babalabala. Soki oyebi na yo nzela te ozali mupaya na commune ya Kisasa, en tout cas kotambola na yo te mivandela na kati ya ndako tima ekokauka po bima. Soki te bakolela yo okei ya ofele. O nyonso basinga libanda même kuna place mama na osa makala basinga eza libanda baziki lozipa. Donc pour basinga oyo basi bayebi SNEL ça fait au moins 3 mois SNEL akiparate kaka bana basinga te. Donc départ oyo ezosouffrir la courant. Donc départ 5 transport D ça fait au moins 1 mois balala la courant kaka boy. So ba singisi basinga oyo une peli 30 à 45 minutes ekei nde na babala lisumulili lelo. Donc mai batariji des eaux occupé te SNEL mama courant occupé te mais ta côté batba on ekala mai eza danger pour la courant ndenge fandi bakonza SNEL ndenge bosala na bacommune misusu bainstallation na ndenge likolo vraiment boluka moyen botombola pe bainstallation ya commune ya Kinshasa, commune ya Barumbu na Elingwala ekoma na ndenge likolo po esala bien. Mais na ndenge eseboyi ezali de 1 archaïque et puis ezali trop dangereux. Et ça là qui vient bien comment on a le professeur des élèves ko répondre na ba préoccupation na bino mbutu oye kanga ki semaine ezala ki nini tolanda sia komanga mutu lelo tokera commune oyo pona lelo bana Kinshasa mbutu rubrique oyo King Mag memeli bino tokiti awa na changu pona kosola na population tolanda. Comment ezana Michel Kankonde ye komone Michel Osomba bo bandoi tozo tuna boye oyebisa biso King lokola K-I-N-G eza na anglais ezali société oyo esalaka bavelo kinga to ezali mutu oyo akumbaka velo kinga King ngai mpo na ngai nayebi ke King ezali société te ezali donc King kombo ya mutu ekoko zape kombo ya mutu ekoko zape tout comme vélo na anglais. Donc King ekoko za kombo ya mutu soit kombo ya vélo mpo na ngai yangwana. Est-ce que yo pe ba bengo King? Moi pourquoi pas? Si Mano est King, pourquoi pas de m'appeler King? King ezali société oyo esalaka bavelo kinga to ezali mutu oyo akumbaka velo kinga. Eza société. Eza société. Société salani. Esa bavelo kinga. Société esala bavelo kinga. Yango babenga kinga. Yango babenga king. King ezali société oyo esalaka bavelo kinga to ezali mutu oyo akumbaka velo kinga. King eza en anglais eza roi. King eza momoko eza anglais. Eza en anglais eza king eza roi. Il n'y a pas une expérience belé bonifié. Ah, ça va mon frère. Soro tamona nzela to mona ba genre ba vélo belé. Déjà mona ba vélo. Oui, non mona ba vélo. Ba vélo cyclor, kinga, ba mama le biso to lela ba jeune. Nini déjà au kumba. Nga na kumba déjà kinga. Voilà. Tokote na mutongo. Question na biso zaboy. King K I N G. King na anglais.
elakisi société oyo esalaka bavelo kinga to ezali mutu oyo akumbaka velo kinga te king elingolo ba société oyo esala bavelo king société oyo esala bavelo king king ezali société esalaka bavelo kinga to ezali mutu oyo akumbaka velo kinga. Bon, nakokoloba boye king eza mot anglais. Ezali mot anglais. Ezali mot anglais na français toko signifie comme roi. Nakopesa exemple neti ba benga King Kester, le roi Kester. Donc king eza mot anglais ce qui signifie roi. King ezali société o esalaka ba velo kinga to ezali muto ya kumbaka velo kinga. Ezali société esalaka velo nde to muto akumbaka. Société esalaka muto nde akumbaka velo kinga. Tango pe kotambwisa eloko eza oyo mesani nango eza na sous propensani okomona ko makasi ndenge nini. Avant de nos questions, vous êtes diplômé, gradué ou licencié? Non, diplômé d'État. On a option. Pédagogie générale. Très bien. King, K-I-N-G. King, est en anglais. Ezali société, o esala ba velo kinga, to ezali mutu oyo akumbaka kinga. Bon, king. Kinga eza nabi kinga te natuni king ezali société oyo esalaka ba velo kinga to ezali mutu oyo akumbaka velo kinga. King eza eloko esalaka eza société te mais king eza kombo ya mutu. Eza kombo ya mutu. Par exemple ndeko akoko za pe kombo ne king. Donc yo po ki ko bota mwana yo pese ka king. Eza bakoko pese king emenete. Mais king nde to yebi king ezala kombo ya mutu. Eza batu msu ba benga bango ba king. Nde na yebeli ka king ezala kombo ya mutu. Au courant de la semaine que ça va qui vient bien, surtout que le professeur des élèves Médard et Longendazo Salango Ponabino, Kassie Sengel Karaboy, que Kunga ezali anglais ou linkoloba na français, le roi na lingala ndenge tolobaka mokonzi. Ce qui va s'appeler qui l'édition ya rétrospectif ya mokolo na lelo, bopesa merci mingi na Michel Osomba, wazaki na sima caméra, Dieu merci Mundele, Agnon Mabengo nde bazaki na montage na Vini Fax. Édition ya Simba Makikaka epa ya Michel Osomba. Toloba nini? Awa na King Mag. Kotoyo. Bokonzi. Bongo awa victoire. Biso na kata King Mag, todondwa. King Mag oyo, goût, pesa passage. Ce journal vous a été offert par ONG Service Réussite Internationale. SRI, nous sommes facilité.